Alléluia, 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 oh, Alléluia, 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 Alléluia. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, alléluia, alléluia, nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, alléluia, alléluia, nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, alléluia, alléluia, nous te louons, nous te louons. Nous te louons, alléluia, alléluia, nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, alléluia, alléluia, nous t'acclamons, alléluia. Alléluia, nous t'élèvons, Jésus, nous t'élèvons, alléluia, alléluia, nous t'élèvons, Jésus, nous t'élèvons, alléluia, alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons, alléluia, alléluia, nous t'adorons, alléluia, alléluia, nous t'adorons, alléluia, alléluia, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, alléluia, alléluia, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, alléluia, alléluia, azanzambe, Yesu azanzambe, alléluia, alléluia, azanzambe, alléluia, alléluia, azanzambe, Yesu azanzambe, alléluia, alléluia, azawa, Yesu azawa, alléluia, alléluia, kita yo sala, Yesu, kita yo sala, alléluia, alléluia, kita yo sala, alléluia, alléluia, sopanguye, Yesu, sopanguya, alléluia, alléluia, sopanguye, alléluia, 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 sopamolimo, alléluia, alléluia, sopanguya, Yesu, sopanguya, alléluia, 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 alléluia,
Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, sopa molimo, Jesus, sopa molimo, Jesus, sopa molimo, Alléluia. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Yesu azanzambe, azanzambe, Yesu azanzambe, azanzambe, Alléluia, Alléluia, azanzambe, azanzambe, Yesu azanzambe, Yesu azanzambe, Alléluia. Yesu sopa moto, Yesu sopa moto. Yesu sopa moto, Alléluia, Alléluia, sopa moto, Yesu sopa moto, Yesu sopa moto, Alléluia, Alléluia, sopa molimo, sopa molimo, sopa molimo, sopa molimo, Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, azanzambe, azanzambe, Yesu azanzambe, Yesu azanzambe, Alléluia, Alléluia, azanzambe, azanzambe, Yesu azanzambe, Yesu azanzambe, Alléluia, Alléluia, azanzambe, azanzambe, Yesu azanzambe, Yesu azanzambe, Alléluia, Alléluia, azanzambe, azanzambe, Yesu azanzambe, Alléluia, azanzambe, Alléluia, Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, Alléluia, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, Alléluia. Merci Jésus, Alléluia. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia,
Alléluia, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, Azan Zambé, Abongwanite, Azali Lolenge Moko, Lelo Lobi Pelibela na Libela, Zambé Oyo ala Musiviso, Natongo Alelo, Toye Pete, To Pese, merci Yango, et Sengeli était tout adoré, l'adoration attire la gloire de Dieu, l'adoration attire la présence de Dieu. L'adoration attire la puissance de Dieu dans nos vies, bien-aimés, dans le Seigneur. Tokomako Sambela, sans la présence de Dieu, sans la gloire de Dieu, et Kokiko Salemali, sous-souté, bien-aimés, dans le Seigneur. Moïse, Aïwakiko Kende, Liboso Nanrie, Abadekiko Tondan, Zambete, Mikolonio Sobazo, Solola, 40 jours, 40 nuits, Liboso ya Oyasali Kolo PC. Mais Moïse n'était pas rassasié de Dieu. Attendant qu'ils embêtaient, que Seigneur, je vais voir ta gloire. Montre-moi ta gloire. Bien-aimé, dans le Seigneur, Wapi, Baluki Zambelelo, Bazali Wapi, Tolukan Zambe, Na Tongo Tongo Boendenge, Tolamuki, bien-aimé, dans le Seigneur, Tolamuki, Poete, Toluka, gloire de Dieu. Nous avons besoin de la gloire de Dieu dans nos vies. Sans la gloire de Dieu, et sans sa présence, yango tala ba vie na biso ndenge ezali, vie na biso ekomi kaka poto poto na poto poto, mungulu na mungulu, bien-aimé dans le Seigneur. Toye ete totombola, oyo asali likolo pese, yaya adoration de bile ilaye, et le bande komoko alobake, chanter c'est prier deux fois, adorer Dieu c'est prier deux fois de kolanga. Nazali ko confirmer le yango hata mutu abo yango metomoni yango awa nama te otozali komona na Josaphat awa ete tango kutu nani babandite bitumba ko adore kaka et ezali ete bapesa bango victoire ezali kobondela mbala mibale te ya yeba ko adore Nzambe koma biyemba yemba mais na tango nyonso te na ba problème nyonso ozanango na ba difficulté ozanango yaka tongo tongo avant le lever du soleil kumi sans Nzambe adore Dieu même s'il faut olela yaya alléluia na tongo alelo na micro ezali wabino le prédicateur Philippe et na eko kamba na prière ya tongo alelo la prière ça s'apprend. Le ticket oyana attitude ya prière yango de tango zali koyoka ete adoration et bandi o fukami soko le binzembo wana o koti mbala moko na nzembo wana yope ozali ko adore ya ko fuka yango de lelo nazali ko ela bino pona la sabino place ndenge bafuka baka ndenge batiaka ba se prosternaka mutu na se yango de tokotanga kaka na maloba o tozali kotanga mikolo ise Josaphat Mutu azaliko inspiré biso bien-aimé dans le Seigneur. Yango toye na mystère ya tongo eza na ba secret ebele ya kolala te lamuka lamusa de kwa zali pembe na yo ebisa ete tango ya secret ya Nzambe esi koki. Ses bontés se renouvellent le matin et pas à midi ni le soir, bien-aimé dans le Seigneur. Bonté na ye pona biso et se renouvellaka na tongo ya soki o raté bénédiction wana ya tongo na moyi Nzambe abomba makana ye e komi ke luka e beta mutu tina mire tina libanga ozo luka ozo zwa solution te bien-aimé secret ezali ete na tongo il se fait voir facilement. C'est lui qui vient vers nous et non bisoto qui est vers lui. Bien-aimé, dans le Seigneur, Tongo Alelo, est-ce que vous avez un thème à la mobimba? Et à quel thème à la mobimba? Et à quel temps vous avez que quoi donner? Plonge-toi dans cette adoration. Faut que j'ai dit adoration, il y a un malobanabiso. Plonge-toi dans cette adoration-là. On a quoi adorer Nzambe Mune, Nzambe la bobo. Quand vous êtes à Tongo Alelo, peut-être y a quoi adorer, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous devons nous humilier devant ces dieux. Natongo alelo, yango de thème otoye nango, était tous humiliés, tomimona était tous alipamba, yende Nzambe. Nous devons nous humilier, humilions-nous devant ces dieux. Yango de
Yangode akoyeba ko tombo la biso dans le Seigneur. Yaya okola la ponani ba problème ebele ozanangwana ba difficulté ozanangwana. Yaya ezali tombo ezali tango o moto azali koya ete aya ko arracher guérison na ye, aya ko arracher libala na ye, aya ko arracher kimia na ye, aya ko arracher la présence de Dieu. Moïse azoloba que moi je veux voir ta gloire. Mais moi, tout ça, quand une colonie, et dans un poste, il y a des combattants, il y a des guerriers, il y a des passionnés de Dieu, il y a des assoiffés de Dieu, les amoureux de Dieu. Mais Moïse, il y a un exemple, non, Seigneur, moi je vais voir ta gloire, montre-moi ta gloire. Alléluia, tango azwa yango elongi na ye ebadaki kongenga ete tango azali kozonga na ka mokote akoki kotala na elongi ya Moïse mokote ndoki mokote atala elongi na yo mutuma demo mokote atala elongi na yo ezala ye moko Satan akoki kotala elongi na yo te soki ozali koya tango nyonso na présence ya Nzambe azali koyebisa bino présent, prier, Natongo ezalaka pour invoquer, ezalaka pour implorer la grâce de Dieu. Natongo ezalaka ko se prosterner, alléluia, mutu nase, ezala été dit que oh là là nase, couche-toi par terre parce que le Seigneur est là. Mettons tous autres qui sont dans le combat, c'est-à-dire que aujourd'hui pouvoir, aux autres qui sont sans Dieu, mais nous devons être avec Dieu. Nous avons besoin de la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous avons besoin de sa gloire. Alléluia. Adoration, louange, naba prière, nabiso, économique aux gens, nabiso, l'élo de l'église, bien-aimé, don des Seigneurs, quand vous allez adorer, vraiment, si vous êtes plongé dans l'adoration, quand vous va prophétie comme quand vous gloire ensemble, à toucher, à suivre mon quand vous allez coquer, l'ombango, namalva ensemble, avant tous sous l'adoration, n'a pourquoi l'élo, n'a tongo l'élo plutôt. Tozali koya na tongo alelo ete tobondela Nzambe. Tozali toujours dans mon calendrier des chroniques chapitre 20 mais lelo tozali na verset 12. Tozali kozonga na moi sima ete tomona ke ndenge nini basali ete tosi tokomi na place ok bake bitumba mais tozonga na sima yango nde mikolo nyonso tokobanda kozonga na sima ba verset oyo ezali ko inspirer biso makambo ebele na verset 12 alobi oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas des jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Misu na biso ezali kaka epai na yo misu na yo ezalaka wapi? Yaya, na ba prier, na église, na pasteur. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tala secret yango oyo ya tongo batu oyo ba prière oyo bazo salango batu balali mboka nyonso batu balali. Mais le roi Josaphat na peuple bake na temple bake kolela bake kofunda makambo yango de ba verset ezali na sima awa tokomona ke bake deki kofunda tant total na verset 11 les voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton territoire, de ton héritage plutôt, dont tu nous as mis en possession. Natongo yakao funda, ba problème nyonso zanango yaya. Yakao funda. Mais nos yeux ne sont que sur toi, Seigneur. Mais nos yeux ne sont que sur toi. Alléluia. Nos yeux ne sont que sur toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Bien-aimés dans le Seigneur, on attend l'obinde tokola kolobela nandenge bafukamaki nase ete tolobela ngolelo mais tozui kaka aspect moko aspect ya komikitisa liboso na Nzambe yango lobi tokola kolakisa komikitisa siko na ba geste. Tous les gestes comptent spirituellement, bien-aimés dans le Seigneur, dans la prière. Tous les gestes comptent. Gestes non sozo sala. Yako nimba, ezo compter. Yako zala concentré,
ezo compter geste nyonso ozo sala ezala ya kotambola ezo compter ezala oyo ke ndenge tozolobela bato oyo na kati ndambo ndambo ezo compter mais il faut ozala ya nzambe. Est-ce que ozala ya nzambe? Est-ce que ondibela yesu na bomoi na yo? Eza makambo na biso ya bana nzambe biso nde tokata bango ndambo ndambo yo nano obongwani te olingi kobongwana te olingi koyamba yesu te na bomoi na yo. Ndimela yesu yo okoma mpe lokola biso okoma mwana nzambe. Awa bandeko bayaki epai ya Seigneur na temple balobi nous sommes sans force papa na makambo na komi na makasi te naza na makasi mais dans la prière na ba inquiétude te na ba souci te oye na ngo liboso na nzambe. Dans la prière tu dois faire ça mais dans la prière bakende ki te ke na ndako ya roi ke ba notable ya mboka ke na ba généraux ke toza na makasi te balobi ke na nyonso na roi na ba généraux na ba notable na ba sage ya mboka bango nyonso na kati ya temple te Seigneur devant cette multitude devant des problèmes oyo ezali liboso na biso papa nous sommes sans force toyebi te nini tokoki kosala lisusu nazomona nini na kosala te ezala ya priere ya susi te yaya nzambe alingaka basusi te me yaka lokola mama ana akeleki na temple alobi papa soni eleki kofinga eleki libumo efongola yango pesa ngai ata moko mama wana asenga moko me nzambe apesa ye ebele abota kaka Samuel te me na nsima Samuel abota lisusu ebele yango nde nzambe asalaka bongo me ntango ovandi na susi obi ntango ovandi ozoloba ngo te epai na nzambe yango nde moye nzambe asalela eza te nzambe aza ndenge wana soki olobi te fongola nde monoko na yo yaya na ntongo na lelo nayekolasaka efongola monoko loba nayebisa bino mokolo mosusu ke bana Israele na bowumbu 70 ans ese ekoki 70 ans ese ekoki meme eleki me nzambe ape azotala me mutu moko atelemi Daniel alobi ke non papa yo nde moto oloba ke 70 ans oyo ekoki ke tokobima na bowumbu me ndenge nini tovandi boye me ye amona yango alobi ke mutu azoloba te yango yaya kokufa na baproblème wana na se ya motema te yaka bandeko kobanga esalaki bango te me baye epai na Seigneur nous sommes sans force yango de teme na biso atongola lelo toza sans force devant baproblème nyonso yo ndeko oyo osali déjà 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans na même problème yo oyo okoti ndako ya libala 3 ans 4 ans ozobota te elobaki papa nasali nyonso nakoyota te bamédecin nyonso me nalingi te ke nakende na banganga me naye epai na yo kaka na ndako na yo wana temple na yo yango wana ntongo oyo yango nde ntango okokotelema maladi oyo yango nalobaki ke nazosentir rage moko ya mutu eske mutu moko aza na cancer kati na biso ose manifeste cancer wana il faut etumbama ezika au nom de Jésus au nom de Jésus obika na cancer wana na kombo na Yesu ata soki omibombi me nkolo wana bazoluka eozolinga ete nalobela yango azomona yo bika na cancer wana au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous savons que fait toi binini toko kosalate papa. Et nos yeux ne sont que sur toi, miso ngai Philippe et paina yo. Nazomona nini te na koko sala na ba problème o na ba difficulté o yaya. Yango sengeli peto kama loba ya boye. Lobina lobi ke tokoya ete na la sabino ete ndenge nini ayebaki kofukama. Mais les autres ceux qui ont une faute de temps étaient nous sommes sans force papa devant cette multitude ba démon ba ndoki ba problème ba difficulté et belé papa nazo mona kutute na bandela wapi na suka wapi j'ai fait ce que je devais faire mais ça ne marche pas que toutes mes portes sont fermées papa que santé oye comme un médiocre na comme ko bela lelo ko bela lobi lo bande balobaka ko kanga munoko te yaya nazo monate bana oyo ba yoka ka susu te papa bana ba koti na ba drogue mobali oyo papa mwasi oyo yaka funda kama kambu na tongo mais secret lisusu tolobaki mukolo wana eti na prière ya pokwa
et esengo ezali soki tozali ensemble. Quand nous sommes ensemble comme ça, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Yaya kozalaka yo moko te. Yaka na li prière ya lisanga ezana ba secret belé kosanga na boye. Nanzoto tozali Nanzoto boye tozali à distance. Mais na molimo tozali esika moko. Yango tant tozali kosanga na boye yaya. Atako monique va sujet nazo pesa yango te kota na oyayo parce que nous sommes devant le roi de rois, le seigneur des seigneurs. Monique tozo pesa sujet na pesa oyayo te yaya kota na oyayo wana. Ete na mutu pasi na wana na pesa yango ate na prière. Mais ko be la biso mutu te yaka ke papa ngai pe na ye papa tala mutu oyo e beta kanga mikolo nyonso. Papa tala parce qu'on a ça dans mon aïe n'amboka maka malonga ti papa 5 ans yango 6 ans yango 8 ans yango 9 ans yango yozo na la pongi secret ezana tongo yaya yaka na tongo omona loboko na Nzambe tango tozoso nga susu na adoration sasa hivi to bandi ko adorer na maloba na biso na monoko na yo wana efungwama efungwama yaya luka Nzambe to similie liboso na Nzambe ya humilité ezali maloba ya humilité bien-aimé dans le Seigneur maloba ya humilité yake nous sommes sans force devant tous ces problèmes qui se trouvent devant nous Seigneur. Alléluia. Nous ne savons que faire tozo et bateni ni tokosala na situation oyo nazomona susu te nasala nini papa na tie elikolo bat na tongo botozo ya kotikela ye mikumba wana. N'est-il pas écrit que venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués et je vous donnerai du repos. Venez à moi na tongo oye neti na tongo boye oye otiki mikumba na yo papa zwa ngo nyonso papa na kende na ngo te zwa yango naza posa ya solution. Au nom de Jésus. Tobandi kwa adorer na tongo alelo. Kumisa ye na tongo alelo. Azanzambe unene. Père de gloire. To kumisio na tongo alelo. Yonde Nzambe. Mosusu ajalite. Bien-aimé, dans le Seigneur Tozana tongo. Yako adorer Nzambe oyo. Tomoni ete tango. Na de Chroniques chapitre 20. Et verset 22. Tango kaka. Ba yembi babandi koyemba na kati ya champ de bataille et Dieu entra en cadence, Dieu entra en action. Alléluia, à côté en action. À côté, à côté embuscade, na kan ya bayine, bien-aimé dans le Seigneur, au tikotanga, na tongo lelo, et nous sommes sans force, Seigneur, devant toute cette multitude, alléluia, des problèmes. Ah oui, devant ma difficulté, nyonso, wezali bosonanga, papa nazomona teni na kosal, Yahweh Nzambe tata, papa maele suka ngaite, parce que nayebi ke nazana yo, alléluia papa, mimonisa, telema papa, bundela ma bitumba oyo, alléluia papa, longisanga, na problème oyo papa, telema papa, mon santo na lola, tongo alelo na ekobi kotikelo mikumba na ngai nyonso. N'est-il pas écrit que venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Seigneur na ekotika mikumba na ngai epai na yo, papa zwa yango na tongo alelo, zwa yango nkolo, alléluia, etikala na ngai te papa, alléluia, seliba oyo etikala epai na yo, alléluia, pauvreté oyo etikala epai na yo, alléluia papa, naye epai na yo, difficulté oyo naza nango na kati ya libala etikala epai na yo, alléluia, yaya, yo nde tanga problème na yo, oyo nga nazokama, me yo nde moto oyebi problème na yo, maladie oyo, cancer oyo papa, naye kotikela yo yango, azali kaka wana na liboso na yo, tongo ye nde moto ayaka atelemi, alobi ke boya, to utiliser komba, alobi ke je m'indigne parce que nazomona moko te, azali koya ko utiliser kombo nanga, au nom de Jésus papa, zwa nyonso, zwa mikakatano nyonso, na kombo na Yesu papa, zwa nyonso, le nom là c'est le nom de Jésus, Jésus, kombo na ezali kombo msusu te, ezali kombo na Yesu, alléluia na kombo na Yesu,
Alléluia, papa, joie en nyonso, balobi ke tozana nini tokosala lisusu te, papa. Alléluia, alléluia. Mais nous avons les yeux que sur toi. Papa, total et yo, papa. Nous avons les yeux que sur toi, Seigneur. Papa, alléluia. Mais nos yeux sont sur toi, Seigneur. Natongo, alléluia. Toye kotale la yo, papa. Papa, nango bandeko nanga tongo ezali tango ya konvoke ya kobele la kenzamba akota makam. Papa, bien aimé, to bundi biso moko to solonga te. Yango tongo ezali ete papa kota bitumba o. Papa sala, papa sunga. Papa kota bitumba o. Zoa ba difficulté o. Zoa ba problème o. Papa nalingi na tikalali. Nalingi na mona lo boko na. N'est-il pas écrit que la main de l'Éternel est élevée et que la main de l'Éternel manifeste sa puissance? Papa, manifeste ta puissance dans ma vie. Papa, écrase toutes les puissances de l'ennemi. Papa, blocage, nyon se zanikat na bomo nanga. Buka yango, papa. Alléluia, ba lien nyon se kanginga, papa. Brise yango, na ye pa na yo. Yo, le bake ozomona moko te nga yo na ye, papa. Nga yo na ye, Seigneur notre Dieu. Na ba problème nanga. Il y a libala, il y a finance, il y a ministère nanga. Papa na ye kotika ngo, e pa na yo, Seigneur. E te yonde o mimonisa, yonde o kota makambo nanga. Na bandoki ya famille, funda bandoki ya famille. Alléluia. Mande kwa na balobi ke devant multitude dango banali bandoki. Ba onyoso ba yebi likambo nanga. Ba onyoso ba bloka vie nanga. Na ye ko funda bango e pa na yo, papa. Bazayi bede bakanga vi nanga, ba bloka vi nanga, ba bloka ministère nanga, ba bloka bana. Alléluia, de konanga soki ezali bana ba bloka. Papa, tala esprit de mort na kati na libota. Tala Seigneur ba maladie kati na libota, papa. Na ye kotika ngo nyonso epai na yo. Na tongola lelo ozwa yango. Ya babonde la kandebo na tongo. Abonde la kandebo na tongo. La prière ça s'apprend. Alléluia. Papa zwa yango nyonso. Na lingi nazala libre. Libère-moi, Seigneur. Car il est écrit que si les fils vous affranchissent, vous serez réellement dit, Seigneur Jésus, affranchis-moi ce matin. Libère-moi, Seigneur, de toutes les oppressions de l'ennemi. Alléluia, papa. Bombangaï, papa. Protège-moi. Sécurité na yo. Kimia na yo. Alléluia. Gloire na yo, papa. Ekita. Alléluia. Bien-aimé, babon de la kandebo. Toku badi kokoma. Nasuka. Il y a adoration na biso tongo alléluia. Na kokon kokoma nasuka ya invocation na biso to ye ko invoquer, ye ko implorer grâce na ye. Papa grâce na yo. Sur la bonde kat na bobo nanga. N'est-il pas écrit que tu es venu nous annoncer une année de grâce de notre Dieu? Papa grâce na yo. Papa na komati na le 31 décembre te na mona loboko la yo. Ko bimisanga. Alléluia na bisika nyonso mungu na kanganga. Papa ba clé bo nyonso ya mungu na abalongola ngo kati na bomo nanga. Longola yango papa. Gloire na yo se manifester. Papa, à toi la gloire, à moi la bénédiction, Seigneur. Gloire et zong et pas na yo. Mengana sa la béni to kaboli, papa. To kaboli yonde gloire na yo kabola kango na mutute. Mais bénédiction na ngai, papa. Na kabola ngo pe na mutute. Par ya bénédiction na ngai. Et mon isama. Na mona gloire na yo. Au nom puissant de Jésus. Hey, Zambe tata. Na pamboli yo na tongo alelo. Le lengo ya bibiso na tongo oyo. Et longo na mano pisinga na kamba, papa. Papa oyoka kolela moko na moko, papa. Papa intervenir un problème à moko na moko. Au nom puissant de Jésus. Moko te Seigneur. Atambula moko la lelo. Na ma problème ni na ye. Ma problème ni fait qu'elle pas na yo. Alléluia. Pesa repo na moko. Alléluia. Bien aimé. Oh bandi. Kotika journée na biso na maboko na Nzambe. Mais avant ya kotika journée na biso na maboko na Nzambe comme d'habitude. Donc, pour détruire ce monde des ténèbres qui cause aussi ton marque à Christ, aussi comme au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ma problème non soit monde des ténèbres, au nom de monde, elle va qui cause na combo na déprogrammé. Na kombo na yesu na pelisi moto na tumbi nyonso au monde ya ténèbres baki kosala ba agenda na bango ba calendrier na bango na tumbi yango au nom de Jésus ba plan na bango na tumbi yango ba complot na bango zika na moto eloko moko sans effet o nyonso bango ba bongisi na butu alelo epa esa le matin na kombo na yesu na déclaré sans effet
au nyonso monde éternel et sali contre bana bandeko nyonso pesinga ete nakamba au nom de Jésus en tant que mosali na yo na tumbi nyonso. Alléluia. Et ils ont malade, et ils ont l'accident, et ils ont la koufa, et ils ont quoi que ce soit. Et ça les maté au nom puissant de Jésus. Alléluia. Journée, n'est-il pas écrit que c'est la journée que tu as faite, qu'elle soit pour nous, Seigneur, une journée de joie, une journée d'allégresse, qu'elle soit pour nous, une journée de lumière, une journée de recueillement, qu'elle soit pour nous, bien-aimés. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que tu es là avec moi? Alléluia, kota la teke ngana bonde la na place na bisonya soto bonde la au nom de Jésus. Alléluia, jour la banda ko dessiner journée na yo et ça la journée la lumière, journée à ma bonne nouvelle. N'est-il pas écrit que tu es venu nous annoncer de bonnes nouvelles? Au nom de Jésus, n'a déclaré bonne nouvelle na ministère na santé nanga, na finance. Alléluia, na bana nanga, na famille nanga, na déclaré Seigneur notre Dieu. Alléluia, na ministère na télévision na réseaux sociaux nanga, avana déclaré de bonnes nouvelles. Alléluia, va blocage nyonso, va statut ko nyonso ya monde éternel. Au nom de Jésus, le beau qu'on a brisé yango. Alléluia, parce qu'il est écrit que ta main est élevée. Le beau qu'on a sali à cause de la main. Et briser ma limitation. Et briser, Seigneur, ma blocage nyonso. Ils allaient katna bomonang. Et briser, Seigneur, ma voûtement nyonso. Le monde éternel contre bomonanga. Et contre Seigneur, libota pesingana kam. Alléluia, Zambé tata. Yokele biso, natongola lelo, makila na yo, papa, couvrir biso pendant toute la journée, lumière na yo, briller quand na journée na biso, ya yonde mutoko bako dessiner journée na yo, apa journée solution ya ba problème nyonso, nanga, na kombo na Yesu Masia, apa journée ya protection, ya sécurité, protéger moko na moko, au nom puissant de Jésus, alléluia, alléluia, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Que le Dieu Tout-Puissant tourne le regard vers vous et qu'il vous donne la paix, qu'il vous donne la joie de vivre. Alléluia. À exaucer ma prière, Nabino. Adoration au salinaton alléluia. Et comati et païnae. Et déclencher intervention. Alléluia. Bika na maladuana. Alléluia, yo bota kate bota na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Yo zanga kimia zwa kimia na kombo na Yesu. Alléluia. Bana mazala na kimia na kombo na Yesu. Journée madame. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimés, acclamons, acclamons le Seigneur en beaucoup, tout bêtement beaucoup pour l'encolo. Encolo oya batelibiso. Encolo oya pesibiso. Journée oyo. Et to betima boko ndeko na ngai adoration nyonso ya tongo ya samedi na dimanche ezali kobanda na ngonga 5h30 tina 6h heure ya Bruxelles ezali pe heure ya Paris mena bande kula na Londres ezali ngonga ya 4h30 bacombattant bomonana mena zomona bino te na 5h30 na mona bino ete toya biso nyonso tout le monde a le beaucoup ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur, mercredi, nyonso. Tous ali, na prière spéciale pour la bana été. Mon boti nyonso. Nous de nyonso. Roazal ma difficulté à ma bota. Yaka to bondela. Pour bondela pour na yo. Afin que vous appelez ma bota. Ceux qui n'ont pas s'abonner, s'abonner. Pétan aux alikoya. Kobanda prière. Obanda nano. O like nano. Au tinda pe, au partager pe, nabande comme sous pété, tous ensemble. Ceux qui n'ont s'abonner, s'abonner malamoko. Ceux qui ont malanaï à liboso, yaya, vous allez m'parter, s'abonner nano, pété. Au bas d'aposer la notification nyonso, tant que vous allez en ligne, ou bien tant que vous allez enseignement en ligne, et que vous allez signaler yo. Ndekonanga, ça la rappelle, commentaire na yo, tango, vidéo ezali kotikala, na chaîne yaka, la commentaire loba TAP biso nyonso tokoma ba évangéliste ane oyo yango tanto komiana tokomina suka tokutani susu mokolo alobi pona prière susu pona adoration susu na mystère ya tongo kotande na mystère ya tongo afin que tout le monde monene nae au nom de Jésus
Amen, 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 amen.